Merci mingi papa Boutamba pona kochila biso message ya maman Thérèse. Bande ko bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka. Tango bango bazali kosala makelela tango bazali koloba n'importe quoi. Alors que bango moko bana ya Kivu bazali koyeba situation réelle o ezali kuna na terrain ndeni makambo ezali koleka. Pe maman ya Kivu bazali kosilika bakomi komona netike ba makambo oyo ba politicien na biso bazali kosala na poto bazali kosala commerce indirect business na kombo ya ba femme violée pe maman Thérèse alobiete batika ko salir kombo ya ba femme ya Kivu po ete babiloko bango bazali kosala ezali yango te po ete o ezali susu moment te oyo ete maman Thérèse azali koloba ete bango bayaka na ba masolo na bango ya lokuto ezanga tina o ezali moment ye moko alobi ete bato ya Kivu bazali lelo kotonga Kivu balobi ete soko komi na Kivu maman Thérèse na ziyembi ete ozali koloba ya solo po ete biso moko tosito osala émission mosusu to projecta ba image ya lingala facile to mona ndenge nini Kivu ezali kotonga maena plus précisément na Goma ndenge nini mboka wana ekomi bandeko ata bato oyo mosusu ya bangalo bazali kogangawa olie bazwa pe temps bakende batonga mboka na bango me bavandi kaka boye bandeko bango kutu bangala esika bako bazali koganga ete ah non kuna bazali koloba ete kuna na Équateur calme ezali mais bino bozali koloba calme ezali mais eloko nini ezali kozanga bino bangala bozali ya boyoka na bosangana bokende pe botia maboko po ete bo faire avancer région na bino botiki kaka bamboka na bino Équateur kaka boye lelo tala ndenge Joseph Kabila azali ko se tracasser ko beta moto po abongisela bino mboka bamboko bino moko boboma pendant 32 ans o bobebisa mboka mobimba nzela ya malonge eza te na Équateur mais tala ndenge bato Équateur bazali kosala batapage na Kinshasa kosakana na bambongo ya leta kotambola na bamituka ya kitoko mais tala lelo mokili ndenge beti bango film baya na poto lelo bakomi ko faire raisonner batuke bango nde bayebi politique malamu ya Congo bomoni il faut boyeba yango te mokili oyo ezali ya Nzambe basakanaka na yango te lelo ata ndenge bozali koganga ata ndenge bozali koloba ndeko il faut koyeba yango ete ndenge Nzambe apesi biso lelo occasion pe Nzambe apesi biso chance ya kopesa biso bakonzi moko ya mboka oyo bazali kozala toujours pembeni ya peuple oyo bazali kosala makambo ya malamu mpona peuple bandeko tokoki kobosa na jamais bakonzi na biso wana ata bino mo ndenge bolobaka Joseph Kabila azali président moko oyo ete a marqué asali ba œuvre ya mingi na kati ya Congo oyo ete ata lelo azate na kati ya Congo peuple congolais bakoki kobosa na ete oyo ete bamakambo oyo asali na kati ya mboka na biso bandeko ekamwisi bato ebele ekamwisi meme bamama mikolo oyo bavivant époque meme ya Kasavubu époque ya Mobutu balobi bien balobi ete tozwa na biso bakonzi ya mboka mais tomona nanu bakonzi ya mboka oyo te mokonzi ya mboka oyo te azali kopense mpo na mboka pe mpo na peuple bandeko lelo bozali kokota kaka na kati ya masolo bazali koloba Joseph Kabila avandi na Congo kuna aza koyiba mbongo mais bandeko botunaka ntango bazali kosala mosala oyo ya banzela kaka kobongisa banzela oyebi bamilliard boni ekufaka wana po ete lelo bato ebele bazali koloba mingi ya na poto eke bango nde bato ya mayele mais tolobaka ete bozali bato ya mayele moko hypocrite boza bahypocrite parce que bandeko tuna kaka te na France ezala na Belgique ezala na Angleterre bamboka oka yo ozali tuna bango kaka kotia kaka makadam kotia kaka nzela kobongisa kaka nzela 100 mètres pamba 100 mètres kutu te ou bien 1 kilomètre kotia kaka goudron ya 1 kilomètre ezalaka déjà combien de millions bon soki sikoyo ndenge na kati ya Congo ndenge bomonaka basalaka yango bakilomètre na bakilomètre esalaka combien toke sikoyo na nzela ya bandundu botala kobanda Kinshasa na ndenge bakei ti na mai ndobe na ndenge basali pont na ndenge nzela yango ezokende ti ekota na banzela bandundu bandeko boyebi soki combien de millions de milliards ekufi wana bandeko moto akosa bino te kotia kaka goudron 1 kilomètre ya pamba mpona kobongisa kaka nzela goudron kaka 1 kilomètre bandeko
bino bana ya poto bo vandia botu na soki esalaka combien alors soki lelo bino bogangi ya makonzi ya Congo o baza kuna baza koyiba likambo te tondimela bino lokola ndenge bolobi baza koyiba mais bango baza kosala quand même musala toza komona yango na misu et bongo bino bato bozala koyiba kuti toza komona tomona ke eloko te 0-0 peuple na kati ya pasi peuple na kati ya mikakatano bandeko babiloko bino bosala bato lelo bozoye na ba politique moko wana makambo esele ka tombosana bino mokanisi mokokosa banani wana esele ka tombosana banani bagobosana et il faut to se rappeler toujours na ba histoire na bino poto yeba ete to ko elisu na kati ya mbeba te oite soki te lobi ete to kanga misu na kati na ba histoire ba biloko ba bêtise bino bosala na Congo ezana ti toza ko kende lisusu ko mitimo la ba libulu poto mikunda et bongi ete to sala toujours référence na ba buzobo bino bosala ki wana nde to koyeba ko avancer mais soki boza koyaka na politique makambo wana eseleka botika koloba pona ngwanda botika koloba pona botika koloba pona ngwanda pourquoi bino boyebi te ke bino boza kosakana bo sepela po ete biso bo ba congolais toza na bitema ndenge musu bino bokanisi soki ezalaki bandibu ngwanda lingaki penza vanda kalma na poto mais soki ezalaki bandibu ngwanda wana ndenge bomona kana alinga za suna bomoite mutu pe kimi na ba million mboke kufi avandeli bino ape bozo betele maboko papa ngwanda lobi vérité n'importe quoi et puis bozo pe ko loba na batuke tala batu yemali bazo loba te te ngwanda ta soka yiba kanza mwana mboka omoni tala l'éducation oyo bazali ko pesa même na bano bazako botama yoka ngwanda ta soka yiba ki ya za mwana mboka donc loba ete confiance au besoin de tout ça na confiance na papa ngwanda pour voir bien tanga bozonga ayi bali susu to toléré yango po nini po azamwa na mboka botika go sakana na batu to lobi botika go sakana na batu bozo batu beti bazobate yangana mama Thérèse kuna na États-Unis mama Thérèse alobi malamu alobi te boke tout dernier monoko supu tika tolobaka ba makambu ya bango bana ya Kivu po ete na Kivu na minito ndenge bozali koloba Kivu ezali na kati na kimia pe bango bazali kotonga Kivu na bango alobi ete botika ko se mêler na kati na makambu ya bana ya Kivu po ete bino bato Équateur l'état au bino bogo bandanga 6 millions de morts bandanga ganga depuis kala eloko nini mosali pona Équateur ti lelo bato bazali ko sumbaganga na kati ya bazamba ba toilette malonge zate boko penser ata na yango te wolo bata bon tout ça ta collecte tout kende ta Équateur tout tongela bande ko na biso ta ba toilette ti lelo na kati Équateur ba tu bazaka na ba idée ke soka ki toilette akimi ti côté ya mai asumbi na mai ba biloko wana nyoso tout est-ce que boko penser na ngote yengba na depuis bimi eloko nini sa sali na ba pardon bezolo ba gasangi pardon mais eloko nini geste nini sa sali bambongo nyoso ayiba komi su na poto a créer groupe na ba radio buka lokuta ba komi lisusu ko piller ko yiba kama tu bambongo obo sala cotisation pour na radio na biso obo sala bambongo wana nyoso tundenge tolobaki eza ko kwea kaka na Bruxelles esika siège ya pareko ya monene ezali kuna bambongo wana nde esika kwea ka yango na boza ko mona batu yango batambola na bamituka kitoko soki bazui pourcentage ya ngwanda batinelié bango batireli na bango ba pourcentage na bango ale bakomi kosala nango folie yango boza komona bango ba veste baza kolata kitoko na ba mituka kitoko bandeko boza komi boma kaka pamba boza komi boma nzoto pamba ndeko yo motozali na ba moyen oza mayele oli ya kopesaka bato ba mbongo kotiaka ba mbongo na wakati ya ba parti politique ya bato miyibi bato ya lokuta zwa mbongo na yo salisa famille na yo ou bien kende sala ba faire na yo na Congo au longo la chômage ou engagé ta 2 Congolais 3 Congolais et ko sala malam au lieu ko kende ko pesa bambongo ya ofele pa ya bato batu ya lokuta ba miyibi ya pamba bazali ko distraire bato awa na poto mawa pona bango mama Rosalie na zongiseli yo maloba.